tokoloba nano mpe na bokuse oyo etali mboka Pays-Bas awa tozali mpo boyebi ndenge tosalaka programme na biso ya radio Lisanga tozosala yango esalemi na fondation Lisanga point de soutien congolais oyo esali ete tokoka kosunga bana mboka République démocratique du Congo baya s'installer awa na mboka Pays-Bas mpe bao nyonso bakokabola na biso culture na ntango baina besoin ya lisungi awa na mboka Pays-Bas nde tozalaka boye mingimingi mpe likambo na monoko awa ndenge impasi po monoko mosusu néerlandais oyo elobamaka awa eza na bayo nano bamaîtrise yango te bazalaka mpe na besoin ya koyeba makambo masusu soki ezoleka ndenge nini to soki baza confronté maîtrise ya langue ou pas kozala confronté na bureaucratie oyo ezali awa mboka na bapapier mingi mpe bakokaka kosan sortir te ezala bana mboka bango moko ya awa likambo na confrontation na bureaucratie e likambo mosusu nde tosungaka bayeba biso bati na mboka République démocratique du Congo ya bayeba nso tokokabala na bango culture moko to baspect culturel moko lokola bayo mpe bauti mboka Angola Congo Brazzaville to basusu balobaka français na bamboka na bango soki baza na besoin ya lisungi na lolenge wana eza mpona kosalisa bato mpo ya kosala badéclaration ya baimpôt kosalisa bato mpe lokola basusu mpe na baorganisation na bango mpe bazalaka nango kosunga bango mpe bafandisa masolo ya baorganisation na bango ezala fondation ezala association na mpo awa mpe mpo ya kosala makambo mpe na mibeko esengeli kotosa kosalela mpe barapport baplan baprojet nyonso wana mpo biso tozali point de soutien congolais ezali eloko bato ntango mosusu basosolaka malamu te toali te fondation oyo tokosalaka makambo ebe mpo ya biso moko ebe mpo ya bato oyo kaka bayandi biso me biso tokosala nde mpo ya bato oyo baye koluka lisungi mpo ya biso ekoki kozala individu ekoki mpe kozala organisation ekoki mpe kozala l'état soki aza na besoin basunga ye a partir ya organisation moko ya bato ya communauté quelconque soki ekpei mpe pa na biso mpo na ntina ya likambo moko boye torepondaka mpe na ntango oyo mpe tokokelaka na ndenge oyo tokokeli yango na pokwa lelo mpe tongai toba bokuse oyo tokozela na mboka Pays-Bas mpo eza mpe na bakongolais oyo baza naturalize na basusu mpe nde na bakituka bango culture moko kwa mpe basusu bauta na mboka Angola mpe bato na mangala ndenge tolobaka awa bazalaka mpe na biso elongo kolanda mpe nde tokoloba baélection na babi baélection na banza bato ya oyo bakolanda matoi mafungwami attention makasi mpo congolais alingi koyoka soki kombo na élection te mpo likambo ya élection ezopesi bato maboma likambo na élection ekimisi bato likambo na élection ezobangisa kasi awa na mboka Pays-Bas le 15 mars baélection ezosalema bon bango bazotenir promesse na bango ndenge ezali na constitution heureusement baexemple eza nano na mokili oyo eza na ntina te ya kopesa bato bavaleur oyo bazomérite te na ntango balingi korespecte constitution te mpo basalisa baélection ben voilà awa bazorespecte le 15 basi batindaki deja bakarte na bango ya vote batindaki bato na eza na ntina te babengisa bato bakende kose faire enrôler basi basorganiza malamu moya makambo nyonso esi efanda bayebi nani aza inscrit na adresse nini date de naissance okomi adulte bazo privé bato badroit na bango te ben batindeli bato deja bakarte eza na bao baza naturalize na ntango bazolanda ngai awa bayebi eloko nini azali koloba bakarte wana bodwi eza na bainformation na kati komona ndenge nini esika nini okoki okende ovote mpo awa siko basalaki kosala bokasi mpo eza ete na mboka ofandi na ville oyo ofandi okende na yo na bureau oyo okei okovote na ntango basi basali enregistrement ya bato nyonso malamu likambo ekoechappe na bango ezali te okei
voter kuna na kati toyebi vote eza ya yo bato bayina tina komona te yo voter nani soki okomi kobosana te omema document no ya identité yango ezali passeport néerlandais po ezali vote oyo ezali national eza ya parlement national yango ezosenga bato baza naturalisé bato baza néerlandais na nationalité néerlandaise nazoloba boye pamba te po eza na vote ya niveau local oyo eza mpona conseil municipal yango esengaka bango kaka te moto azala na nationalité néerlandaise moto nyonso ayi na autorisation ya séjour basi bapesi ye autorisation ya séjour définitif 5 ans au moins na Pays-Bas azalaka mpe na droit ya kokende kovote mpe bakovote mpe mpona conseil municipal kasi oyo ya le 15 mars oyo ezali ya parlement eza national mpona badéputé mpona deuxième chambre nde ya niveau national ezosenga nationalité néerlandaise mpona mpe ozala candidat to ovote nde tozoba boye kobosana te moko wana mema carte wana oyo ya vote oyo batindi oyo batindaki oyo eyaki na enveloppe ozwi yango kobosana passeport na yo néerlandais te to carte d'identité néerlandaise te okende na moko nango ekoki na bureau ya vote ya pembeni oyo esika oke kovote tala ba heure ya ouverture okende na ntango oyo oza na ngonga malonga vote eza droit na yo mpona Belgique eza obligation soko vote te okofuta amende na bamboka mingi eza droit eza obligation te neti awa na Pays-Bas eza obligation te kasi ezali droit salela droit na yo wana po eza na ngonga wana nde oyo yo ozodeside toloba po na ntango nyonso oyo 4 ans nyonso oyo parlement wana akosala kobimisa gouvernement nango okobanda kodeside na eloko moko te po na Pays-Bas mpe bazodiminue badroit mingi toyebi yango deja makambo mingi esalemaka awa esengeleki mpe eleka na référendum elekaka susu te badroit makasi na référendum bakitisa yango balinga kutu komatisa yango susu te epe balandaka mpe résultat nango te soki basepeli nango te na bato bayi kosala politike so epe totali awa na engumba Amsterdam ndenge ya kogere Amsterdam oyo toyebi politique participative donc démocratie participative donc démocratie participative to ba néerlandais participative démocratie oyo eza mingi ete peuple akoka kozwa esika na ba décision na processus oyo ya kozwa décision na makambo etali soki balingi batonga na commune na quartier na yo balingi basala biloko mingi ya commerce makambo ebele etali bato bayi kofanda wana bakoconcerne population habitant baya pe koloba oyo bango balingi oyo bango bamoni babandi kodiminue yango ekomi kokende mingi na bato oyo bakonome po baoyo ezaki kovote bango po basala représentation politique ya bato wana baza mingi na bobangi na tango bayebi ete bato bazozwa pe part na kati ya processus ya badécision oyo ndenge nalobaki démocratie participative ezobangisa pe lisusu po baconfrontation na peuple eza kaka na moment ya campagne électorale te mpona vote na résultat kasi eza mpe na ntango ya exercice ya mandat na yo peuple akoya akoyeba likanisi na yo mpe akoyeba koyebisa yo te nga namoni boye te na molenge mosusu mpe ntango oyo kosala na ndenge na yo yebaka yango na baelektio ekoya yango wana esengeli occasion oyo baza kotushe te oyo ya kovote
na ba niveau oyo ezali efanda na constitution lisengeli kosala pe usage na yango na ntango oyo bete yo imwana uti na mboka République démocratique du Congo to na bandinga wana Angola, Congo Brazzaville to ba pays mususu pe bakokoza pe bazokangai bato mususu pe na Rwanda baka pe sango nini na babai na Burundi oyo bafandi na mboka République démocratique du Congo bayaki pe na exil bayebi pe monoko na koloba basusu pe ta mususu bayi kolanda salela droit na yo oyo po soki olingi na mboka yo uta bato ba voter be élection esalema yo zali awa kuna kutu baza konyefula bato ya bato wana siko yo zali awa oza na makoki ya okende kovote kasi yo moko oyebi ata kutu kolinga te kokende kosala exercice wana lisolo nini ya malonga oyo kokoka kobetela moto oyo baza konyefula droit na ye wana ya kokende kovote oza na lisolo ya malonga okobetela ye te parceke osili kososola te po moto aza na bososoli ako exercer droit wana oyo aza nango awa po ayeba ndenge nini ezali ekendeke ndenge nini oyeba pe kosala influence na yo na resultat ya vote na resultat ya baélection yango elobi vote na ndenge ya mayele zwa responsabilité na yo na vote oyo oza kosala yeba nani yo ozali kovote boyebi système ya Pays-Bas mpona kovote na niveau ya deuxième chambre eza ya baliste wana eza ya baparti politique oyo bazali koprendre part na baélection liste na liste ezali na meneur nango moto azali kobenda bato na ye yenda ye na likolo numéro 1 baye kotia bato basusu balandi 2 3 te na nombre bango bamonaki ete balekisa pona kokota na parlement nalobi bien na nombre bamonaki ete balekisa nalobi bo na pamba te bolanda soki parti wana ina chance mingi te ya kojwa toloba neti 4 sièges bibonga mine na parlement bamoni ete soki penza bazwi chance ekozala bibonga mine bakoki kosala liste ya bato zomi to bato sambo ata mwambe kasi bayebi ete soki chance ye malunga mine nde bakoki kokota me baza penza komize mibale bayebi ete mibale tokozwa kasi bazwi bati bato sambo na liste to bato libwa baparti misusu ya minene oyo mpe bayebi ete bango po bazotala mpe sikoyo nano bafandi na bato combien bazotala mpe ntango bazosala liste ya sika oyo bazokotisa basusu soki bayi na bibonga toloba 22 bayebi ete bon baza koespere bazanga 22 na bango bayi nango te sikoyo bakoki mpe kosala liste ya 35 mais bon sika oyo botala bato oyo bati bango na baposition wana na baliste eza baposition ya préférence bokomona pe tina nini bato basusu bati wana eyi mpe kojustifie influence na bango bayi nango na parti misala oyo basi kosala na parti nyonso wana ezali mpe kojustifie bato mosusu bakozala baposition ya kitoko mingi oyo bokoki mpe komona ete wewe
bato akape bato basusu bati bango batindikaka liste po na bio babendaka nde batiaka na tête yende moto ayi mobendi na bango yende to bakwa leader na bango ye mta kobenda liste ka kobenda singa eza basusu batiaka bango na se bango nde donc oyo ya likolo babenga list tracker na néerlandais oyo batiaka na si wana na se basusu baza na stratégie wana ya kotia na se oyo bango baza koduwen donc baza kotindika bakoki kozwa moto moko wana nde ebongaka mpenza donc omonaka bakozwa moto oyo bayebi ke moto wana bato ebele basepelaka na ye sikoyo batie ye wana na se mpo atindika bato bakota ebele na parlement na baoyo bazalaki na position bakwaki okota te mpo na nini ndakoyebisa bino boye batalaka na ndenge ya vote ya baliste bazotala nanu banombre oyo bavote na liste wana bazotala liboso bazotala nanu kaka combien de fois bavote na parti wana na liste wana ya parti donc ata oponaki moto ya numéro 1 ata oponaki moto ya soki liste ezalaki na 35 yo oponaki moto ya numéro 34 bango batali nanu nombre de fois oyo bavote na parti wana na nsima bakoka kotala sikoyo nombre de fois oyo bavote na motu e soki bamoni ete motu moko azwi bavoi ebele soki esalaki ete parti na bango etwaki 18 sièges mais baproposaki 32 bato eza na motu moko na position ya 28 bavote ebele wana babe yango sikoyo eza sikoyo azwi bavoi moko oyo ya préférence eza na nombre nango oyo ndenge esengelake na baélection ndenge esalemi moto wana soki akokisi yango akokota na parlement akomi kwa to bakwa binoka moto oyo epesi ye to bakwa position ya malamu sikoyo mpo akota mpo bakoki kopima moto oyo ebonga te moto oyo peuple alakisi directement ete eza ye nalobi boye na pamba te eza mpona otalisa bino ete soki okei kovote ozo oblige te okoshe kaka na moto ya numéro 1 c'est pas obligé ye aza nde na chance ya kokota na ye kaka soki bakokisi na bango basiège oyo bato fo siège epesama soki likambo na préférence na bato esali ye problème te mpo soki eza kaka siège ebimi mpona moto moko na parti na bango eke préférence eke na numéro mosusu ya se ekokamwisa mobendisi nga katani ekokamwisa yango wana koyeba kovote na ndenge ozwa responsabilité na vote ozosala oyeba kosala ngo na ndenge ya mayele soki oyebi moto oza deja na parti politique na yo oyo elobi ete oyo ezali bango nde batelemaka mingi na makambo oyo yo omoni ete imalamu mpo na yo mpe mpo ya bayeba yo soki otali na parti wana mpe oyi na moto oyo omoni ete ye nde ngai nalingi namona ye azwa ebonga na parlement mpo na ye mpo ekokontribue à la fois na liste ya parti na ye epe na ye moko moto wana soki esali ete bato ebele baponi ye mpo soki azalaki na position ya kokota te e soki epesi position ya kokota ya parlement akoka kokota nde yango wana nalingaki natalisa bino na pokwa molelo etali ntina ya maponami awa na mboka Pays-Bas salela droit na yo salela yango epe yeba parti nini oyo yo
okoki kokende kopona oyo ezali mingi kotala makambo eza mpona yo pe oyo ekosunga pe baibai bayo po égoïsme na société eza mabe otala kaka te po naboyi te eza na makambo mosusu oyo eza pe un peu compliqué mpona bato mpona kosala choix lokola awa boye na Pays-Bas tozalaka na parti moko ya bachrétien parti démocrate ya bachrétien toza na baparti ya bachrétien zali bato bamonaka bayi bacongolais bayi bachrétien basusu mpe bon batalaka mpe ntango mosusu te parti wana bakopropose nini azovote bango mpona nini parceke eza parti ya bachrétien onayebi te soki bango bazozwela parti yango ya bachrétien lolenge kani mpo eza malamu kotatala makambo na bango bazokanisa ndenge nini mpona bato mpona yo mpona bato bayo okoyeba sikoyo ndenge nini okovote bango nalobi te baza mabe nalobi te baza malamu po baza bato oyo basali makambo mingi badirige Pays-Bas pe pendant longtemps basali makambo pe tokosepela nango mingi eza kaka etali ya moto na posa ya moto azali nango nde ekotala oyenge kani oyo akoki nakoba nde mpona bato te na libungi yeba mpenza ndenge ezali yango wana lobaki boye mpona kotalisa bino mpona koyeba po tokoki koloba na mokuse pe na mbala moko lokola eza na parti moko oyo ezali parti PFF oyo ya Wilders moto na suki gris ndenge babengaka ye mpe lisusu wana soki botuni nga conseil na koloba ye bovote ye te parti na ye te mpo eza ngai te eza ye moko bapropone alobaka contre l'étranger moto basali ye baprocès awa mingi mpo makambo azoloba contre l'étranger politike na ye eza kaka dirige contre l'étranger solution na baproblème réel na Pays-Bas alobaka te wana nakoyebisa bino mbala moko ata boza ya kolala pongi miso eza ya kokangama ata babi mokolo wana ya vote nde okokufa kasi soki oza na temps moko okende ovote ye te parti na ye te wana eza likambo kutu ya konyefola monoko te ya kobuka lolemo te mpona koloba yango eza ya verite eyebani yo moto okwa ngai ndenge ngai nakoloba boye okooka ngai na monoko ngai naye koloba mpo toyoti na ondiza moko oke ovote kote wana na bango moko bayi mboka oyo bakotala oyo babi oyo miyebi te kasi na baparti mosusu mitikali esengeli oza na bososoli yeba pe soki mpenza ya solo ezali yango nde oyo bayi na ntina mpona yo luka kotala oyeba pe eloko nini oyo bango bakopropose nini po yeba soki eyi na ntina na yo ya kota na bango elongo influence ekosama ndenge nini okoki otala lobi kasi boyebi fo koluka mpe kotalaka tozokola na nombre awa na bamboka tozali ndenge toyaki toye na bana tokobota bana yango mpe basi babandi kobota bana ye bozo comprendre déjà ke bana oyo ya biso mpe mingi basi bakomi baadulte bango mpe badulte mpe bakarte yango mpe ya vote donc soki biso moko baparent toyebi te lolenge kani ya kovote ekezala mpasi mpo na bana mpe bayeba depuis
baparent kozala na bango ndenge nini bango mpe bakoki kovote. Le reste bango mo bakodetermine kasi bayeba ete ntina ya vote esengeli kovote eza moma na yo eza moma na bango te. Peu importe oyo nyonso tu bakoloba ekosala ndenge nini bango kaka nde bakozala na pouvoir bango kaka nde bakodetermine mais moma oyo ya vote eza moma na yo kotika yango mpe babotola yo yango te mpo soki ozomonake bamoma misusu nyonso wana eza ya yo te alors oyo ya vote eza ya yo komikosaka te mpo na ntango oyo tozokomaka ebele mpe tozosala exercice ya droit wana ekokoma visible ekokamwisa soki influence na biso emonani te. Bato bakoloba peut-être bazwi conseil yango imulunda nde basaleli yango wana tolobi esengeli koyeba oza nani ngonga nini ebeti likambo nini esengeli esalema. Badroit oyo ezali ya yo kozangisa yango te kotika yango te koboya kosalela yango te lokola droit de vote esengeli na ndenge nyonso na bimalamu na ndenge nyonso tosalela yango ndenge nauti koloba na Pays-Bas awa mokolo le 15 mars oyo tozali vote ezali ya deuxième chambre. Baoyo baza na besoin ya lisolo na ntina na vote oyo na ntina élection parti politique ndenge nini baza na besoin ya masolo mususu beaucoup plus approfondi sur le sujet soki baza na besoin ya kokaba yango na biso tozali wana Fondation Lisanga ngai Papa Yesu Kitenge nakozala toujours disponible mpona kosola na bino libanda ya ligne makambo oyo soki botali na www.lisanga.nl boke na contact botali bokomona email adresse na biso ezali wana bokomona pe numero ya telefone ezali wana oyo bokoki kokontakte botuna ngai bokozwa ngai soki bolingi bosala lisolo na ngai moko na ntina ya vote ya élection awa na mboka Pays-Bas. Balandi radio Lisanga totondi bino so botondi mingi ndenge bolandi na biso eteni oyo tokaboli yango ya bino boye oyo etalaki likambo na vote ya élection ya deuxième chambre na mboka Pays-Bas le 15 mars tozali tozokoba na bino ngawa bino Yesu Kitenge na programme radio ya mokomo lelo 2 mars 2017 te na ngonga ya 20h.